kisalita mama papa ilobelaki le côté solo nzoto mama lumbaka papa ilobelaki le côté mama mwasa libala ozosala mususu dejo asukola te na obanga malili surtout na bailanga oyo muna malili eza makasi akosokola te mazo mata na mbeto azolala na papa zo mona na eloko ana nyoso papa zo mona ngoti eza nini eza ka kozi ya babibaka baka mama abaki mususu mona pe musunite kaka matiti mona papa lingaka matembele mingi papa lingaka pondu mingi mona ka matiti wana azui abaki matiti komi chocolat matiti yomo muta ka matiti kangongo na chassé elala ka lobi mona ndenge ekoma loko ebela sko suni mama lambi asali nini azui ale kolia kaka papa lia musuni wana alinga mama na ndenga kosakana te kolia kaka papa lia musuni wana papa donc abujaka lisuti ata mama za na salite poza basi mususu bazaka na bango salite sena bango ba ko bongisa ngote mbeto alala kana papa yeba ko bongisa te même chambre ayeba ko bongisa te mais mobali façon papa lingela ye façon mobala lingela ye donc batukutu bakoma komituna moi so penda za la ata sens te mais mobali ana lingela ni mais njokande papa batu ba ebite mama sala bisala sala pona papa abakele moi musunya ngombe na se papa lia zui yango chango na maya moto ekoma couleur ni musunya ngombe tango zuzwa ngo zo chango na maya moto ekoma couleur ni siko musunyi wana bapesi yo tia yango na sie na yo esala 2 jours esala 3 jours wana mama zo vanda za l'aise mususu papa olinga si meko simanga te na za règle mais mususu azani pe na règle te abaka ki musunyi wana zo respecter ka condition nganga apesa ki akozwa musunyine abaki yango pe 3 jours tango mama obimisa ngombe wana asasali ki da sauce asali biloko nyonso tu wana koza sutu arotiango susu na moto te aziongo kaka ndinga bimisa ki wana asali sauce asali makambo nyonso tu asopika likolo acheli papa petango koya wana papa aye asali nini ali mwana mobala batu inosa mowei ayebi na epe lokote autika musala aye akuti mama akozwa pe ngombe wana tellement que mama za posa libala na ye aza posa mobali na ye linge makasa mona ba misusu libanda te mama akosipela na condition wana una mama azwi ngombe akei na ngombe wana ndinganga bise soki nganga bise esala 2 jours il faut ekosala 2 jours soki pa pesi condition esala 3 jours ekosala pe 3 jours selon kaka ndenge ba osolola na nganga na ye akei apesi asombi ngombe na ye mbongo na ye moko asombi ngombe na ye akei nango nganga sali yango bikila sali bikila apesi mama ayebisi ekende baka yango na se esala 3 jours ou soit esala 2 jours soit 4 jours moko mama paye na ngombe wana bino mo bomona ka musuni ya ngombe soki wozu asungaka tabana babola nana efi asungaka tabana bazanga bapoti nana efi azana ONG nana efi asungaka bademini nana efi sungaka kolimba te kotika nana efi motema malamu Bosabone trop na planète nana efi Bosabone trop na planète nana efi Bosabone trop alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efi vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc onanga bokota bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge ya système ya mikolo yo nzambi courage yope base. Vraiment, na libino trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, mon swag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, bisous tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille. Tous s'abonner massivement donc. Abonnez les bino, je vous demande, bisous tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité. Planète nana et fille, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là il perdre de l'eau. On sait pas. Bonjour, bonjour na bande nyonso.
Donc napesi bino nyonso ba bon après-midi na bino na journée ya lelo et ba bon week-end na bino nyonso. Lelo Nelly Bilengi aye na kati ya talisa bino susu moko ya émission na bino o bolingaka mingi ya Nelly Bilengi. Donc naza toujours wana ka pona bino pona sepelisa bino nyonso bo sabona. Donc naza wana pona bino. Lelo na memi bino kaka lisolo moko ya kitoko o surtout mingi ba papa ba ebaka te o mingi ba papa batikala ka toujours na kati ya ignorance. Donc pona biso basi tout ça là ba papa nini biso basi to salaka eloko moko o to ebaka te ke un jour e ko memela biso malheur na ba vie na biso na ba mabala na biso to ebaka te. Donc eloko o basi bandeko basi basalaka pa ba papa donc baza wana pona koluka ke papa alinga makasi ata mama omoni mwasi mususu aza na kitoko te mona mwasi mususu aza na présentable te aza mwasi mususu omoni kutu donc otali na mobali na ye na mwasi couple wana ezobala na ta mukiete ezalaka pona nini omona mususu mama asalaki papa mwa babiloko moko boye asala papa mwa babitebetebe bango tokoyeba eza na forme nini na ba façon nini oyo basi basalelaka ba papa basi ebele bakoma akokende pa ya ba papa o batekaka babiloko akei pa ba mama o batekaka babiloko mona bakoma oteka partout kala toyebaka kaka o banda kwa nganga melelo surtout banda kwa ngangeza kalisute ekoma ka na ba wenze banganga ba forma na marque ya koteka ba système koteka ba wenze. Donc akei wenze mama azuki tunga akelo kwa mama ke wenze mais ake wenze te ake koluka solution pona papa solution weza ya nini akokende asolite akei asololi na papa nganga swati na mama nganga na ye asololi na ye ayebisi ye pona libala na ye muna nganga ayebisi ye somba ngombe musuni ya ngombe omona kamsusu papa koya boye alie biloko wana alie papa banda alie biloko alinga mama makasi boye bakatina te papa mama akokende na bwenza asombi ngombe na ye wana akena ngwe pa ya papa nganga na ye to pa ya mama nganga na ye a présenter ngombe wana condition nganga kopesa ye condition mama akusalela okomona ya msusu mama azwi ngombe wana banganga ebisi ke ngombe oyo ezaka na condition moko po o resir papa il faut ozwa ngombe wana ozwa ngo ochango na se na yo mama akozwa pe ngombe wana tellement que mama aza posa libala na ye aza posa mobali na ye linge makasa mona ba misusu libanda te mama akosipela na condition wana ona mama azwi ngombe akei na ngombe wana ndinganga bisi soki nganga bisi esala 2 jours il faut ekosala 2 jours soki pa pesi condition esala 3 jours ekosala pe 3 jours selon kaka ndenge ba osolola na nganga na ye akei apesi asombi ngombe na ye mbongo na ye moko asombi ngombe na ye akei na nganga sali yango bikila kila apesi mama ayebisi ekende baka yango na se esala 3 jours ou soit esala 2 jours soit 4 jours moko mama paye na ngombe wana bino mo bomona ka musuni ya ngombe soki ozwi yango chango na mai ya moto ekoma couleur ni musuni ya ngombe tango zuzwa ngo zo chango na mai ya moto ekoma couleur ni siko musuni wana bapesi yo tia yango na se na yo esala 2 jours esala 3 jours wana mama zo vanda za l'aise msusu papa olinga si meko simanga te na za règle mais msusu azani pe na règle te abaka ki musuni wana zo respecter ka condition nganga apesa ki akozwa musuni ne abaki yango pe 3 jours tant mama obimisa ngombe wana asasali ki d'ailleurs sauce asali biloko nyonso tu wana koza sutu arotango susu na moto te aziongo kaka ndinga bimisa ki wana asali sauce asali makambo nyonso tu asopika likolo acheli papa petango koya wana papa aye asali nini ali mona mubala batu inosa mowei aye bine epe lokote autika musala aye akuti musuni mama lambi asali nini azwi ali kolia kaka papa lia musuni wana alinga mama na ndenga kosakana te kolia kaka papa lia musuni wana papa donc abujaka lisuti
ata mama za na salite poza basi mususu bazaka na bango salite se na bango ba ko bongisa ngote mbeto alala kana papa ba ko bongisa te même chambre ba ko bongisa te mais mobali façon papa lingela ye façon mobala lingela ye donc batukutu bakoma komituna moi so penda za la ata sensité mais mobali ana lingela ye nini mais nzokande papa batu ba ebité mama sala bisala sala pona papa abakele moi musunya ngombe na se papa lia papa kangama kisalita mama papa ilobelaki le côté solo nzoto mama lumbaka papa ilobelaki le côté mama moi sa libala ozo sa msusu dejo askola rate na banga malili surtout na belanga oyo muna malili eza makasi akosokola te mazo mata na mbeto azolala na papa zo mona na eloko ana nyoso papa zo mona ngoti eza nini eza ka kozi ya babibaka baka mama abaki mususu mona pe musunite kaka matiti muna papa lingaka matembele mingi papa lingaka pondu mingi muna ka matiti wana azu ya baki matiti komi chocolat matiti yo muta ka matiti kangongo na chasser ela la ka lobi omuna ndenge ekoma loko ebela sko mama azu liboki lititi akoti sina sena ye po kaka chela papa na pondu achela papa na matembele achela papa na ndunda mama baki tanga ozwa loko wana longoli aza susu na tina olamba te kandi nga salambaki wana abimisi yango na basalite na perte blanche na banini basola masuba nyonso wana akeya chili papa na ndunda achili papa na matembe papa le nosa mowei mwana batu aliena ye akangami amuna ta salite ya mama te amuna ta solo te mo so ko chata lipeka boy te mo sa l'équipe mena baninga batikali babwa kisoi mena mbeto papa azomona ngo normal pona nini ki sezo travailler me bande ko nanga basi ba mama nanga ba yaya nanga baleki nanga kisi epolaka balinga mobali pona kisi te mobali pepo alinga yo faut pas sala ko kenda ko baka ya yo zo baka oyebi nini o ezo kota na kata nzoto na yo tout à moi c'est bon keza sec tout à moi c'est bon keza la na ndenge oyo botamela soko sokola ne bisa minombala simake soko ko sokola zwata citron na yo o saleli citron eza kisi munene o ebele boye bakate citron kaka ozwi citron na yo tie na mwa bol no muka muki asungaka tabana babola nana efia asungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolimba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efi bosabone trop na planète nana efi bosabone trop. Alors, merci bino ki bandi konanga bo s'abonner na planète nana et fille vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bo s'abonner so bo monika ke tolia peta na kati ce qui fait ya mo base donc onanga bo kota bo s'abonner bo la na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yope base vraiment na lingi bino trop vraiment merci planète fille kitoko makasi Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fally Ipupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et filles nana et filles tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande na remet kitsanyon biso tous s'abonner pour des vraies informations pour nos qualité pour nos actualité planète nana et filles TV s'abonner ça le bien ça va te coûter rien quoi vous s'abonner car au moins là qui perdre l'autre on sait pas